awa penza moto ke zongi makambo ye zongi bandeko nanga awa bayeli biso lisusu la fille de ouf. Fille de ouf kandenge boyebi ebele abatu bayebi fille de ouf azalaka na mobali na ye Montana Kinunu. Wana penza nde azalaka mobali na ye ebele abatu bamitunaka sikoyo ye moko mimika bongo alobaka keno mobali na ye azalaka poto mosusu mobali na ye aza na Lubumbashi siko mobali na ye azalaka wapi. Ebele abatu bamitunaka mituna surtout concernant relation amoureuse ya ndeko na biso la fille de ouf. Et du coup ça là que non, il y a presque une semaine oyo la fille de ouf ça là qui moi vidéo na ye ya promenade ya ye na mobali na ye Montana Kinunu kandenge toyebi moi si na mobali soki balingani soki bolingo eza penza réciproque bolingo pe eza ya solo omona mobali abando banga te kolakisa mwasi na ibisika nyonso zotambola omona pe mwasi akobanga te to akoyoka soni te pona kolakisa mobali na ye. Pourquoi? Parce que alingi ye. Pourquoi? Parce que alila ye alova ye. Soki omoni batumi bale balingani de l'autre côté mobali azoboya kolakisa mwasi na ye to de l'autre côté mwasi pe azoboya kolakisa mobali, c'est que bolingo ya solo ezalaka te. Wana love ezate eza kaka mutu na mutu azobeta ka kop na ye. Donc côté peut-être à mobali aota la kaka mwasi o peut-être que pas na bango bazana mwa mbongo tala kaka mosusu mwasi pe aota la mobali o pe akabila kanga tika kaka bolingo na biso ekende ka bongo mais bolingo penza ya solo ezate. Mais ce que totali na la fille de ouf na mobali na ye Montana Kinunu la famille bolingo ya solo eza parce que mimika bongo ye mbaka mobali na ye pas possible. Tango pe wasali vidéo na bango wana promenade en tout cas otala boyolobi wow mobali pe o sentir penza ki mobali oyo alela mimika bongo na matata mimika bongo kandenge toyeba kaye na ba théâtre na biso asali la biso na ba matata na ye mataki ta. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker ayeli bino ba masolo moko ya bien, Gavker ayeli bino ba makambo moko ya kitoko, Gavker ayeli bino ba solution pas possible. Kande na betara masolo kande na lobaka, Gavker ayeli ba papa, Gavker ayeli ba mama, Gavker azawana pona kosunga batu ebele, Gavker asungaka ba mama, asungaka pe ba papa. Azawana pe pona mikolo, azawana pe pona bana mike. Batu mosusu bakoki komituna, siko mama Etoiline bino bobeta masolo ya Gavker siko biso bana je m'excuse aosunga bana te asungaka ezala nini ezotungisa bana na bino
Gafker asungaka eza na bana mosusu bandeko nanga omona papa na mama baboti mais mwana mosusu azoloba te omona mwana azokende ti ba 8 ans mwana azolobaka te bakawana en tout cas Gafker azalaka penza makasi mpona kosunga soki yo pe mwana na yo aza na baka ya bongo en tout cas benga Gafker na pete nyonso akosunga bino na système moko ya bien. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino la fille de ouf. Na memeli bino Mimika Bongo, ebele ya batu toyebi aza moko ya ba comédienne na biso, oya sepelisaka biso, comédienne na biso oya jouaka kitoko, oya sekisaka biso, comédienne na biso oya kotaka mozindo, mozindo penza ya ba rôle o ba pesaka ye, rôle nyonso ba pesaka ye, ezala keno aza mama, ezala kaye keno aza mbanda, aza tantine moko boye, en tout cas iya jouaka na ye bien. Nini esali keno lelo to ya kobeta masolo. Kande na lobadi na ibandeli, moi vidéo moko esbimi ya promenade ya ndeko na biso Mimika Bongo na mobali na ye na kombo ya Montana Kinunu. Sikoyo bandeko nanga ka ndenge boyebi na communauté na biso eza communauté moko ezangaka makambo. Avant na kota, toyebi ke bato sika pe bakotaka, chaque fois que tozara na bimission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na ye nanu ko sensibiliser bino bato nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote na mama Lisimpitu, bambote nanga na yemoko madame Gracian Poi, bambote na madame Madrine Mafuta, bambote na mama Eugenie Zemanga, na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko mama Vicky Mbonzo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Kane na bando beta masolo vidéo ya promenade ya ndeko na biso Mimika Bongo na mobali na ye Montana Kinunu. La famille ne kota la vidéo, en tout cas ezaki vidéo moko ya bien. Mimika Bongo très joyeuse, otali pe mobali na ye très heureux, ba otambola mwasi na mobali bolingo eke ezongi. Sikoyo kandenge zalaka na ba page nyonso batiaki ba vidéo wana, toye komona bato ebele ba commentaire na bango balobi ye Mimika Bongo mwasi ya kitoko akendo ndima mobali ya bongo, mobali wana aza mobali ya niveau na yete, aza mobali oya koki kolingana na yete, yango bato ebele balobi bongo na ba commentaire. Bon, je voyais aussi d'autres personnes. Congolais, Congolaises, partout, aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà. Quand ndenge tolobaka avant na continuer na mwa makamu na biso mwa masolo na biso ba mapango nanu akoteka yango yo sombelaka bana na yo ba mapango la famille ezalaka toujours malamu ozo sombelaka bana na yo lupango sombelaka bana na yo lupango bandeko nanga ngana boya kananga lobi to lobi kuna to ya kovanda ka boye oye kokufa to musale sili bana na yo bakomi kotelingana esalaka soni ba mapango yango yo eyeli bino na ba $350 ya pamba bandeko nanga bino botuna kabiso na ba commentaire ke siko ba mapango yango tokozwa ngo ndenge nini bokomantaka et puis bolongwe na ba commentaire bozonga ka lisusu te ba numéro soki bokobenga numéro oyo eza na fiche na biso pona mapango akoteka bobenga to bokomela biso na numéro oyo tokotia bino en contact na mutu azoteka ba mapango s'il vous plaît parce que tant bokomela ka biso oh Gave Care ngo eza wapi benga kabiso to solola na téléphone ekozala malamu ke na ba commentaire parce que to répondra ka bino na ba commentaire mais bobenga ka lisusu te ezalaka mwa bongo dans na système moko il y a bien $350 ya pamba o sombeli bana na yo lupango na système moko ya kitoko. Voilà. Kane na bando beta masolo ya Mimika Bongo na mobali na ye kombo na ye nani mobali na ye Montana Kinunu bato baoloba kino mobali wana aza mobali ya niveau na ye te ye Mimika Bongo aza mwasi kitoko akoki jamais kolingana na mobali ya bongo mobali wana aza penza bien te pona ye bandeko nanga esala kinga pasi na motema parce que eza exemple na nga moko nga ta na bando kola mama na biso bando yebisa biso ke mobali ya kitoko ya elongi azalaka te pe mobali ya mabe na elongi azalaka te mobali oyo mwasi nyonso alulaka ezalaka mobali oyo eza na comportement ya bien. Dans quel sens? Mobali oyo ayebi ko considérer mwasi mobali oyo ayebi ko respecter mwasi mobali oyo alingi mwasi na busolo nyonso ne mobali ya bien mobali oyo ayebi ko valoriser mwasi parce que kilelo oyo tozana mibali ebele omona bali mwasi mais atie nanu famille na ye liboso tomonaka la famille na oloba makambo oyo nga pe nazana bandeko ya mibali o babali na yebisaka bango chaque jour ke ndenge eza bongo botiaka basi na bino na bana na bino liboso biso famille toyesima parce que ndenge eza boye famille ndenge babota biso mutu na mutu eza na ba o babali eza na ba o nanu babali te me bakobala mutu na mutu kozala epa na ye moko ba parents lelo tolebi toza na bango mais lobi kuna bakokufaka siko soki okoya kotia famille na yo liboso oyebi ke naza na petite sœur nanga natia ye liboso mais ye pe aza na ndako ya libala azosala pe faye na ye azosala pe famille na ye alors soki des choses na mobali oyo azotiaka mwasi na ye na bana na ye priorité aza nde mobali babalaka ezalaka bongo ezala na kote ya basi ke no mwasi wana aza na elongi mabe mwasi elongi mabe azalaka te mwasi balandaka oyo eza kati na ye beauté oyo eza kati na ye mwasi ya soumission mwasi ya respect mwasi oyo ayebi kosangisa pa mwasi oyo ayebi kokabola parce que eza na basi mosusu na famille bozalaki bien tango ka bobali mwasi to ndeko na bino mobali abali mwasi c'est fini bopanzani na famille basi wana nde omona mwasi mosusu kitoko na elongi mais aye kopanza bino famille siko koloba keno mwasi wana aza kitoko te kitoko batalaka kitoko ya kati batalaka kitoko ya elongi te yango bomona kilelo oyo soki tokomi kokonte banombre ya bacélibataire sur 100% toza na 86% ya bato baza bacélibataire 24% ya pamba eza kutu 24 te 16% ya pamba nde ya bato oyo babala 86% ya bacélibataire eza pourquoi parce que mibali baotala naotala mwasi ya beauté
na otala mwasi aza kitoko na elongi si otango obando tambola na ye mwasi wana bokomi na relation amoureuse oyo ko comprendre que non kitoko oyo ezaka kitoko ya elongi mais kitoko ya kati ezate yango mona mibali mosusu bakomi ko se décourager pona ko bala. De l'autre côté pe mwasi pe alobi mobali aza kitoko alataka bien mobali oyo aza na mbongo mais okoti bokomi na relation ka ndenge ezalaka tobandaka nano avant tokota mariage omoni kaka na relation na bino wana ka 2 mois mobali azobetaka yo azofingaka yo epesi yo na dégoût ya kobala yango mona bato mosusu na obala na ngai te na vanda na ngai ekoma nango ka bongo. Donc mobala kitoko na monde ya lelo to na mokili ya lelo azalaka te mwasi ya kitoko na mokili ya lelo azalaka te oyo tolandaka ezalaka oyo eza kati yango nde tolandaka bandeko na nga. Soki mimika bongo ya sepeli na mobali na ye amoni ke mobali na ye aza mobali moko azo valoriser ye aza mobali moko respectaka ye aza mobali moko considéraka ye bandeko na nga mobali ya bongo soki te oza na mobali ya bongo mais oza na lola na se ya moi mobali ya bongo koboya ye pourquoi okoboya ye te okozala na ye fier parce que oyebi ke mobali oyo na motema na ye moko alingaka nga ke ozala na mobali moko alataka nde kolata me bizaleli mabe mobali wana okende na ye wapi lelo tomona mibali ebele babala basi mais façon bazonyokolaka basi na bango mosusu ozomituna nzambe na nga eza nini mobali maboko makasi combien ya bato babengaka biso ka nde totiaka ba numéro alobi mama étoile ndenge eza boye mobali na nga maboko makasi aza na mosala bien mais akabaka mbongo te yeka kolata combien mibali tomoni. Et puis laisse-moi vous dire une chose ba mama ba jeune fille bino nanu bobali te ezaka conseil na opesa bino en passant mama étoile na pesa kana conseil bokeba na mibali oyo balataka kitoko bokeba na mibali oyo bazalaka propre moko ya kolekisa mibali wana bakabaka te bazalaka maboko makasi na ebandeli ya relation na bino bakolakisa bino keno bakabaka tango bakobala bino priorité na bango kozala nanu bango balata bien bango babimaka kitoko et après yo kolandaka sima mosusu yo na bana bolataka te ye nde alataka mibali aboye bazalaka bongo. Alors mobali ya solo aza mobali oya moni mobali bien sûr kolata mais soki mobali kolata komi koleka to kolekisa la famille omiyebela omitia déjà na mutu ke non mobali oyo akozwaka soin na ngate ezalaka bongo. Donc mobali oyo azolataka kolata nde kolata abongisa suki boye mabe muke sokola hasali boye et puis maboko na bango ezalaka neti maboko moko ya babebe elingaka kosimba misala makasi te omona yo nde obando sala nyonso na ndako ezala ta courant ebandaki ekitaki ekatanaki kuna yo nde okokende obongisa parce que maboko na ye moyen atushaka place oyo eza bien te akotouche yango te ayebi ke mwasi akotouche parce que maboko na ye ezaka likolo ezaka pasi bamibala bongo en tout cas bokebaka na bango ngana lobaka toujours na boy nanga lelo ya kobala oya kobalo benga nga mama itoni na uti kobala ka siko mobali nanga kutu to loba bongo ye kaka nde asomba ka bilamba nga asombela kate l'essentiel na ozo yebisa kabino mibali o balingi kolata balati saka basi na bango te balati saka bana na bango te bango balingaka bango moko bamilatela ye kaka bamona ye keno ya lataka yenda zaka na bilamba yenda yebi kolata mais basi to bana bazalaka ta kuna te eza bongo donc bozala keba mimika bongo za na heureuse na mobali na ye non c'est que alingi mobali na ye ayebi le pourquoi combien mibali balanda mimika bongo aboya bango mais préféra montana kinunu. Donc ce qui alingi bongo eza na moi eloko oya moni na kati parce que mimika bongo de nature aza mwasi moko azalaka mayele aza penza mayele elle est très sage très mature surtout. Alors basi déjà ya bongo bandeko nanga pour que oya kokosa bango ezalaka moi pasi. Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote.
andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.